Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Bon début de la semaine, Bilonio sur vos préférés Kolanda magazine KNB Kinshasa Nabiso. Mingi ya ba famille noble balingaka kaka bana na bango babala na mingi entre bango na bango bakina ba pesi ya vie na bango par rapport ya likambongo. Kinshasa et l'équipe partout te remarque que na Kinshasa est belé à ba famille moderne ba comment kolingaka bana bango pe babala bano ya famille moderne yango to kitina terrain pour la cause ba vie ya ba kinwa. Est-ce que mwana ya moto ambonga ko bima na cité boya kere ko tambola ka papa babimaka te mais na ntango bango basangani bango nyonso esika moko bana bato ya mbongo bakobaya na ka bango baloba tabali aka place bakangi ye toluka bala mwana ya pauvre akozwa mwana yango ya pauvre loba commission vie na destinée ezalaka nzambe eza mpe mabe te parce que le fer aiguise le fer et moto aboyi ke peut-être force pesantere moko ya kobenda bango lelo mpo komona moto aza nango te akoti na libota na yo à travers ma kokiwana ya komi nango lobi opozangi. Donc c'est-à-dire etika la lokola vie moko te etika lokola règle moko te parce que attention le loza na mbongo na Kinshasa lobi omto aussi sa mbongo te bato msuba rozo et muto yo boya tamsu le lobo ya abala mo anote oyi bien venir na yete bato batika makambo wana bato babanda kosambela bayi bande mune na nzambe ke nzambe muto apambolaka nzambe ne muto stabiliser makambo nyonso. Bolandi bakina ndenge ba pesi ba point de vue na bango biso to kolobaka ka bolingo za na frontière te babala mutu pour na titre to kombo ya famille te babala mutu pour na mongo famille za na ngote mais babala mutu parce que bolingo za ki d'abord liboso to cause exemple un prince senior Lisa alingaka prince Hakim parce que Aza Prince te alinga qui la personne Hakim aya koyeba kaza Prince plus tard tomba umeli après makamno sonde boyibide le kara na film nde na suka ka comprendre que abalaka Prince to kosenga na bato bachaka titre ya famille liboso ya bolingo botika kocha parce que l'amour n'a pas de frontières qui est l'équipe partout. Tout mingi surtout ba oyo ba salaka te ba jour ya ba weekend ba koma ko kende kozela ba ninga na bango na bisika ba salaka pona poko ba kende ko melisa bango mokopo wala bizaleli nini yo. L'équipe partout quand une bête ça les constat et ça na batu mingi ce que yebi ke camarade ne asala kana musala moko songolo to pakala et que ya sala kate ya ko kamweza ke chaque samedi mutu wana ya ko vandela camarade ne ce que yebi ke assista ka musala 13h30 ou 14h30 ya ka wana 30 minutes avant que muninga na ya assista musala po akene ko sombela ye masana bona na bakina ndenge ba réagir les habitudes moko a condamné et ceux qui batu bazo sala yango il faut ba cesser. C'est parce que wana ozo kende ko embêter. Si c'est si rendez-vous muninga bengio, bokei moi bière vous partager, c'est normal. Mais que les lo samedi au bien samedi à 6h50 l'air boyer ngana kende po na zelaye to kende to mela masanga, ça c'est vraiment à déconseiller. À débrayer ne fils qu'un petit rien pour s'en sortir dans la vie. Exact que aya ka ko vendre ngai chaque samedi après tout comme to ki no melanaï. On les a invités, on les a venir te, ils ont été monter. Masanga pesa na limite na ngoyete mu colonios, même moi c'est nanda ko sepelate, mu colonios samedi ni soki na ko mela masanga on les a invités. Makambo wana penza malamu te. Ya ko zela ka muninga zape na makambo na ya zo sala parce que tanga zo sala musala wana po a gagner pe fina ye. Mais ezate ke no muninga sala musala yo ko zoe pe ko no mela masanga moni moye mboke ke ne liboso pe ezate moye pe jeunesse pe et kende liboso ezate surtout biso ba jeune vraiment conseil na repesa na biso ba jeune to kotsa mingi esprit na biso na musala
bolandi bakina ndenge ba réagir na micro ya KNB biso na KNB to so beta c'était pour na bateau basali la rango en tout cas ko ya ko zela muninga po bo mela masanga eza nango mabete biso to ko conseiller bino na place bo ya ko vendre na bureau chaque samedi po zela muninga kene ko sombelo masanga yebisa muninga wana aluke le poste moko na place ya musala na bango po po ko ma ko sala ko ma responsable lokola e po ko diemela na poste muninga eza mabe parce que ebimisa moto ridicule Kinshasa et l'équipe partout. kolata pantalon na église batu mingi bamonaka yango mabe yango lelo KNB sololaki na bakrétien mpo bayebisa biso si réellement ezalaka mabe yango bien moi souvent ta pantalon église moi body moulai bien chemise bien ou bien polo bien solati bien ezalaka bien mais solati mabe église kale so mona wana eza mabe to balataka bien mpo eza ndako ya nzambe to respectaka oyo ndako ya nzambe olati kwa molai bien soko omoni pantalon esimba te olati pane bien jupe na elamba likolo mpo esala bien eza mabe kolata pantalon ekangama na nzoto kale so ezomonana na miso ya bato na miso ya paster eza malamu mpona kopengisa ya paster eza mabe mpona ngai ifale kutu batika mwana mwasi falata robe obe jupe obe pane na église ya mabe te bapengisa bango te ke moto alata pantalon na église te parce que bato mosusu bakomi kodeborde kolata pantalon mosusu mwa alati libumu libanda atiki nsima libanda wana nde eza mabe bandimi mosusu baye na église baye koprie bamona yo alati pantalon ovandi nsima nyonso libanda bapaster bakomi kopengwa. En tout cas vraiment na église surtout soki baopekisa basi balata pantalon mpo na ngai pantalon eza mabe te pantalon eza eloko moko eza classique selon bato basali griffe mpo na nini basali bapantalon ya mibali na basi so oke na ville bapantalon ya mibali ezali ya basi ezali na église bazopekisa basi balata pantalon mpo na nini parce que basi mingi bazolata bapantalon baotika basous-vêtement libanda bazomona sikoyo babiloko wana tellement ezopengwisa bato trop yango ozomona bazoboya siri bongo mais mpo na mwasi kolata pantalon eza mabe te parce que eza nde yo nde moto ozolata yango bongisa soki olati pantalon na oyo oklase yango très bien même paster aoboya te po basi bapaster mpe balataka bapantalon bana bapaster mpe bazolataka bapantalon bolandi nde bakinois balobi par rapport ya pantalon na église mpo na bana basi mais selon la Bible ndenge bayebisi biso que mwasi akoki kolata elamba ya mobali te mpe mobali akoki kolata ya mwasi te mais c'est ngena soko kanga que ezali pe na ba pantalon oyo baza kotongela bana basi surtout ba pantalon oyo ya tailleur oyo babengaka ba ensemble ya tailleur et permettra moi si alata po yango ezalaka ample pe okotela yango na église okobetisa mutu libaku te Kinshasa et l'équipe partout. Na Kinshasa batu mingi base servaka na ba signe non verbaux pona kozwa transport yango lelo KNB poneli bino quelques signes o batu ba utilisaka na boulevard du 30 juin pona kozwa transport bozo ba détail na élément o l'équipe partout de l'eau magazine na bino bimaki na boulevard ko expliquer ba papa pe ba maman lokola tozalaka na ba signalisation te pona kozwa transport yango lo tenge to expliquer bino ba signe non verbaux o ezalaka pona kozwa transport ko banda gare centrale tina kokoma magasin ko banda na gare centrale tina magasin Kitambo soki oza na mupandi ya Sonas soki omoni ba tie boye c'est que ba tie victoire soki omoni ba tie loboko mulai makasi 24 soko moni ba taxi to ba chauffeur bazo chaboye c'est que to kosuka kaka na batete là mais soko moni a continuer makasi c'est que ezali magasin soko moni ba chebo c'est que ezali Gombe voilà on a quelques signes autres ko expliquer bino soko zali na ngambu ya Sonas ko banda na gare centrale tina magasin Kitambo to ko katsa pe na ngambu mususu poto expliquer bino ba signe o ezali non verbaux pona kozwa transport. Mais ya kokama soko katisi na mupandi mususu ya boulevard ko banda na Kitambo magasin tu ya kosuka na gare centrale ya kotelema liboso ya Sabena soko moni chauffeur atie mupandi boye c'est qui accueille bon marché mais soko moni chauffeur azo chaka ka boye wana kosuka kaka na gare centrale mais soko moni loboko ya chauffeur ezo continuer ezo prolonger kaka boye wana azo kende ti ba poids lourd azo kende musika mais soko moni chauffeur atie loboko boye wana ke quartier 1 voilà quelques signes non verbaux to ngaki to expliquer na ba kinois oyo baye bakate soki atelemi na boulevard du 30 juin pour na kozwa transport. Kinshasa et l'équipe partout. Na bongo esala ya lelo Patrick Mangwisi alobeli assurance pe libéralisation ya secteur ya assurance.
mboka Congo eza ko regorger ba potentiel belé nous doit retenir compte na ngote le ko benga assurance est un produit très important pour apporter beaucoup d'argent dans un pays. Biso banda to banda mboka oyo tozana babe yango monopole d'État dans le secteur de l'assurance, c'est-à-dire mouvement populaire de la révolution et la décision to comme en entreprise moko assurance et entreprise wana eza na monopole d'État à cause na ba concurrent à cause na ba bandate et ozala kaka yé moko kaka aza ko fixer prix assurance on a nini bongo parce que l'État linga kité batu mususu bakota ba kozwa moins ba intérêt na kata secteur wana au secteur on eza ko bomba mosolo ebele mosolo eza kozwa na ba risque non surtout ba risque ezali ebele ta na mboka nzaka na risque ka moko to tanga mokolo na mokolo ngaka risque ya automobile ba risque ezali ebele ngatolo en français que l'assurance en RDC c'est une forêt vierge. Na peut-être un exemple monsieur Zakola na mboka na biso tozana ba Nations Unies na MONUSCO ba na mboka na biso baza ko rouler na mboka na biso mais basassuraka na mboka na biso te ils ont pour assurance incendie ils ont pour assurance la vie tout ça automobile ba na Rwanda ko s'assurer na ko sabino que na d'accord pour la libéralisation du secteur des assurances. Même l'État pas comme na niveau wana et ko permettre mboka na biso et ba ko canaliser ba fond ko canaliser mon solo na ndenge rebele parce que assurance eza ko bota mbongo na ndenge nini muto oyo azabite na risque moko ya vie na ye aina ko tana boso mbongo na ye a faute police a prime d'assurance na ye aza koza mkolo sinistre ko sa moto risque na ko kokisama après maintenant baya ko indemniser au cas où risque ko kisamite mbongo wana comme assurance mbongo wana ko permettre économie en mboka et ça ba bengaka crédit à l'économie. Rubrique Nabino bo préféra ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso Kenboy suka. Soki mwasi ya kufeli mobali azalaka na kombo moko ba bengela kaye na ba période wana yango lelo Kenbe solo lina ba luba ba Kongo bangala pe batu ya bandundu ba expliquer biso. C'est l'équipe partout quand une baisse de liste il y a quelques tribus ndenge ba bengaka période oyo moi ça uti ko kufela mobali l'état vandaka na seti azongela ba activité na normal ndenge bandai ko sala oyo bité so ba benga ngo nini boyo ka pa ba luba ndenge ba benga ngo période wana moi si soki akufeli mobali tikali azo donc période moko azo sala nanu te ba bengaka ngo lufuila. Donc période mwasi ya kufeli benga ngolu fuila eza lata mobali donc bazo benga ngolu fuila bola na pa ba Kongo ndenge ba benga kayango biso na ndenge na biso ba Kongo to bera kifuidi mwasi soka kufeli mobali bakoteli misaye bakokate suki bakotise zandu basukoli embala moko makamupe masili epa batabandu boyo kande ba bengaka epa na biso basalaka boye soki mwasi akufeli mobali avandi na se bakobenga ye mofidi ti mokolo bakobongisa ye basokoli ye nsima bandi otambola mpona kosukisa boyoka bangala ndenge babengaka yango tobengaka yango ikuku akovanda bakotiela ye moto ebele akotelema kaka ti moto wana ekokufa ti mokolo akosisa makambo ya mobali nde atelemi wana ezalaki baappellation ya badifferent tribus période oyo mwasi soki awuti kokufela mobali ndenge avandaka ti azongela baactivité na ye normale kini eleki partout. Golache Doudou Kibinda patron ya Kibinda Nkoi alobeli album na ye o eza na studio ezobima kala mingi te pe asi a lancé sur le marché générique moko na kombo ya Tengama balobi soki otengami te oza na Kinshasa te. Générique moko par rapport ya ba titre to dans album ni to sala to lancer dans générique moko titre nango za Tengama titre to bimisi comme nango Tengama danse nango za Tengama o Guilherme Sindo animateur na biso sala ba cri asali susu cri moko mikolo yo Tengama et album donc le temps toujours travailler toujours dans studio to jina no générique moko
pour basenga biso trop, donc fallait kotia générique moko ambiance po ezala. Donc le roi biso to ba ndoki ambiance to yebi makama ambiance to kamati tengama to cheli bango ngo wala. Et au moni muto oyo opesi micro akoyiba krite. Aya akibindo enakolala wapie tala baya yaya selele bakudila mwana zelele mama yubila mama kumadila ngole mama leki bakiri mumbombo bakunkwenda sonye zotoko ma sibikolo etubele yo kisanola tokolongola mwane tokolongola sikoyo tengama moi bakrid tata sikoyo donc ta place to utiti tokomana tengama so nde comme ça zobetango ezaka honneur ya musique ya Congo mais mukolo tengama eza Guilhem Mozindo oyo abetaka epa na nga azalaki na basere nde moko boye babengaka les amis de Jésus na Kitambo bango basala danse na cri na Guilhem Mozindo message oyo naoki kolancer lelo eza ke tengama yango wana bato bazwa temps ya koyoka yango nayebi ke osepelisa bango mpo tosali mosala bien mpo biso tozwaka mata mpo tosala eloko bien tosali eloko bien j'espère ke osepelisa bango et puis mosala ezocontinue na studio tozotravaille mpo topusa misala tobandaki bagénérique mpo tobeti 3 générique na 3 générique wana moko déjà yango otengama etikali mibale oyo elandi eza sikoyo tosali retro ya biloko ya swede na kibinda tosangisi yango me papi kakol se bondo moto abeti drum. Merci na attention bo accordaki mpona kolanda magazine na bino préféré KNB ya lelo topresentaki yango sur boulevard du 30 juin Kinshasa et l'équipe partout.